Ma Mission TV, le miroir du monde. Tant que maman Denise, à ça il va dans le bousson en S. Pour le bilan, pour le mettre point. Pour ça pour le midi pour le dessus de point. Maman Denise n'y a qu'un. Ni nous autres ça va pour première dame maman. Mais puis le faut comment éviter quand même pourquoi? Qui apprécie cabinet de na rona 30 secondes. Oh maman Denise ça qui na rona. Pour le bilan non, jamais kabou mais ça pouvoir, les élèves ont pouvoir autant dans le cheval, ils se le ligne wana. Je sais que non mon porter accord aérobia. Parce que bien mi balé. Discours à moi l'emploi de caméra comme ça qui est mal dans la salle avec moi nana RDC dans la pousse qui mise tout les bateaux ça moi maintenant je vois que banda ya mboka Europe Asie premièrement ya mwana biso to pesi DPS pouvoir le DPS azui beaucoup 2023 et ça na bakor on a essayé na bakor que non il faut payer DPS à soutenir INC yo kanisi parti na monde et parti na mboka akana bel élection et moko il était à ça 32 ans d'opposition pas de tirer la opposition à toi de beaucoup vite quand même bon mais parce que INC c'est la tête qui fonctionne INC c'est la tête qui fonctionne pendant que les autres sont en train d'aller sont en train de passer leur temps dans la manzété passer à débat à réseaux sociaux passer à polémique à santité mais l'INC nous avons un labo auto fonctionnera nous réfléchir par rapport à Passabissot, par rapport à pouvoir bourgeois, par rapport à pouvoir bien ça on est allé et les pouvoir on est mutu ou l'opposition aussi pouvoir sika et les pouvoir c'est là ça néo comment la Kabila c'est là avec le content en 2001 après que notre 2006 là au Kenya fait là c'est la avait demandé Kabila que et parce que yo un civil aussi pouvoir non pouvoir na pouvoir non de qu'on a mai donc on a besoin de DPS c'est Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko nyonso bozotala biso partout dans le monde na Ma Mission TV, chaîne à référence. Merci lisusu pour na année 2020. En tout cas, Nzambe azabolingo po abateli biso tokoti vraiment mbula esika surtout na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mbote lisusu na bino nyonso bopesa biso confiance. Na musato salaka Ma Mission TV chaîne à référence pour tokoti année esika Martin Engi mona na bino yo musala toujours ezali ko continuer tongo midi pourquoi to la raté pour na ko laksabino vraiment ba réalité nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso lelo Ma Mission TV to embeli bino Douglas Tulengi oyo azali cadre na kati ya parti ya Vital Kamerhe directeur ya chef de l'État Félix Tshisekedi Otobengi INC poto mekempe kosola senokaka actualité ndenge ezali vraiment ko tambola na mboka na biso mbote mwana mboka Douglas Tulengi mbote ndeko Martin sur la fusée sur la fusée sur la likambo vite sa fusée nyonso kaka ezali ngai alors nyonso on ezaka toujours poto luka actualité to la sabatu mais na ndenge ya mabete kombo tala kaka sur la likambo tout le cas actualité pour tout leur sabato. Alors boni d'abord basango ya INC ils ont ni boni pe Vital Kamerhe avant tout côté en bas détail missus. Merci ndeko Martin na kolengana présenter na bavena na chaîne na bino Ma Mission TV. Bon compagnie biso durant 2019 na terrain 2018 na bino ensemble et puis on présenter ba meilleur vena ngai na INC Mobimba. A commencer par notre autorité morale Vital Kamerhe le pacificateur Monsieur Google, vous êtes directeur de cabinet à Fachi. Vous m'avez Monsieur Google. Alors, Monsieur Google. C'est tout ça, on a 10, 20, par raison, le la Vital Kamerhe, Mboko Eke Liboso, Mboko Yo, petit savant, Basaba Mboko. Donc, même si on a tout le monde dans la biso, en Europe, en Afrique, à travers le monde. Donc, partenaire biso INC, tout ça, bien, ma casse collecta, tout ça, qu'on s'est préparé pour la 2023. Et puis tu as une structure où la motocycliste où il malamu ils ont loko to salle beto innover en on a quatre une site là vous arrêter ngande kuna ngai mettre basine pour yo azali porte-parole la jeunesse to raisonner qui to créer et loko ba bien structure ya motocycliste ils ont uniquement pour na bawewa nous avons compris que non les wewa baza bato batanga les wewa sont intelligents mais tout monde qui mo konzamboka apesa qui ben firme handicapé ministère mais pourquoi pas les rois
oyo tobundana bango pendant des années wewa oyo tobundana bango na élection yango biso non yango biso to créer structure na kata INC tozosenga mwana mboka Vital Kamerhe oyo azali toto moko la INC bakomisa yango lokola bestructure nyonso na kati ya parti na biso ndenge stati na biso article 48 ya nouvelle statut ndenge 5 non c'est seul président naza na pouvoir ya koyeba kokomisa structure ekoma ndenge donc tosenga mboka Vital Kamerhe ayeba ko créer donc ayeba déjà kopesa yango pouvoir ndenge structure nyonso na kati ya parti na biso les leçons ont déclaré bah oui bon bah chauffeur bateau ba poussara non moto bozo déclaré pour na bango par rapport à comparaison au sadina ba handicapé donc pour ba pesi au ministère c'est que bah oui après bateau ba poussara moto ba pesa au ministère na sali comparaison te que non ba chauffeur était ils ont structure ya moto si oui ba wa na kati ya nzebele ba kumbaka biso bato mizaba bango wami chauffeur to kuma mutu ko ba fingier akobaka même soyi ba wewa réunion quitté ba réunion attend président Félix a président wewa zo kuma moto musu ba bokele soyi afingier aoze ma le kwa mutu mo ni mo boye mais en kati ba wewa na bato batanga bazali il y a des licenciés il y a des gradés il y a des D6 bato batanga bazali pe bato batanga pété bazali ya moni biso na INC na ndeko na ngai maître Basile ndito raisonnable bité il faut to innover pe na kata INC bientôt pour ça 10 ans ngapi na pour ça 10 ans donc il faut que capital ba prince mo na INC to kola que non à l'époque tel Douglas na Basile bakaka structure motocycliste donc mon to créer structure motocycliste 2023 to m'appelle wewa a postulé to moi ba miso ba koka ba député national dans la province miso pourquoi te wewa pété a postulé pourquoi te wewa te azala président assemblée nationalité pourquoi wewa azala ministre provincialité donc moi déjà to se préparer biso na INC que non structure ba wewa il faut en 2023 pe ba va postuler ba comme promesse ba comme appui ba député mais baza bato quand même tu sais que wewa te même mutu nyonso ata bato bazaka na balabala so ba comprendre réalité à vie ba ko pe ko na ko postuler mutu nyonso za mwana mboka zaka ba wewa te alors Douglas Tulengi donc nasir message comme li bato eza IDP ya bien quand même pour nako kosangisa bande ko na biso pour na idée moko bolingo etant que bato ba poussaka moto pour ba kanzaka ba voyute en tout cas IDP ya malamu alors outi ko lobalika moko obenga ye monsieur Google soki ye ebele bazaki ndeti ye même makambo belé échanger na mboka na biso par rapport à quoi lelo bato belé soki bazaki ndeti Vital Kamerhe makambo échanger ngaki échanger na mboka na biso par rapport à nini omoni sagesse onzamba pesa Vital Kamerhe na intelligence so tu na batata 10 na Congo mais mboko échanger na kopito exemple na peso exemple moko tango tukindaka dialogue ya sita oya bato batitaka Vital Kamerhe caméléon batita très très ainsi de suite to boyaka makila etanga avant alternance ngate bato bakufa liboso te bongo to akosola biso ba été to kende kosolola to solution na autre lobela kuna mais après 3 mois tokendaka dialogue ba o ba boyaka dialogue ya kojo balanda biso na basango to sola to kobela bango pouvoir ensemble to kia na Genève tout le monde batiki Félix comme orphelin batali combat ya Félix te batali plutôt combat de PST ou a milita pendant 35 ans en opposition à travers le pouvoir te vega atala ba poste ya sima na mboko te comme président assemblée nationale comme ministre ya formation atala ba poste c'est plusieurs fois d'état de cabinet atali maïle n'était sagesse n'a été habité il faut na pesa longonya na parti biso IDPS ou ba militer pendant 35 ans avec vos condités à s'humilier à soutenir IDPS c'est pas donné à tout le monde alors il y a bien ceux qui battent bazata 10 20 15 euros la moi mboka Vital Kamerhe mboko yeke liboso alors mboko yeke liboso bon wana selon na si bato belé pe ba Orlando bazo critiquer na mincho bazo loba yango ozoloba nini na TV bato msu pe bazo féliciter mutu na mutu aza na selon opinion ndenge on a capé à lobela comme alors tokota vraiment na maso na biso ya lelo na si bato ba la biso Douglas Tulengi otobengi azali cadre ya parti INC o ya Vital Kamerhe azali directeur ya cabinet ya chef de l'État alors Douglas Tulengi masolo ozo René Mikolo ya Vital Kamerhe isola bangombe o déranger peuple congolais déranger penda bato nyonso partout dans le monde balobi asali kaka
une année kaka bazali directeur à chef de l'état bangombe belé bongo izo wapi et puis akende ko kaba yango cadeau tandis que batu bazoku fa banzala na mboka na biso na lingi au clairci biso par rapport ya lisolo ya ngombe et tant que yo ozalana Vital Kamerhe na partie ne INC. Merci de remarquer pendant la question na yo na ko Vital Kamerhe abandi petit doté Vital Kamerhe asumu na gouvernement OT. Omoni le bateau bala na réformation bateau bi Vital Kamerhe. Ce qui aucun na province ya Kwangu précisément na Kabuba. Vital Kamerhe azana ferme. Azana ba ferme. Hectare belé. Bateau ba ebi territoire affiché. Bateau ba ebi secteur ya Lobo. Ce qui le loba ngombe o elia maka mingi na ba bateau na biso awa na Kinshasa. Ozu lokola bateau eza ya Petro Congo. Ozu abattoir o eza na 17e miri. Eza ba ngombe utaka affiché. Mambo Vital Kamerhe bateau ya ba nungu ba ebi ba ferme ya VK na mboka o na bina Kabuba. VK azana ba ferme VK boko la bangombe. La première des choses. Ce qui OK même na Walungu. VK ça qui se passe. Mais pourquoi pas appeler ça ba congolais, appeler ça ba congolais? Que Kadumba na moko ceux qui 30 ngombe ceux qui côté sous 50 côté sous ceux qui combien? Mais éviter pourquoi asali ça peut ba bolate a créer pe ba congolais ba ça là. Donc créer pe ba entreprise pour makambo belé. Ndeko Martin, cause la porte-parole. Il y a poser question na biso par réponse. Voilà. Tango première dame, je lui salue en passant maman Denise. Akendaki na Rwanda ça qui action kuna. Bolbega mo déponani. Donc c'est Rwanda. Non, c'était pas la question. J'étais pas la question à toi na biso ba yo ka ba comprendre. Tant maman Denise akendaka na Rwanda ça qui première action na Rwanda. Bolbega mo déponani. Lelo moi na mboka Vital Kamerhe a que répondre à l'invitation. Tout c'est la polémique. Moi même quand on a pas nous ça coûte combien? C'est moins de $500. Ce qui na pêche, OK na ni na secteur Ganaketi, OK na Lobo. Ba te quand même on a 300 000 francs congolais, 400 000 francs congolais. Et puis que boss na pété des biso na ba nous. Ici ça va ta ba nous ça ba ngombe. Boko la ngombe logo la soso. Mais $700 ata $100 ya salaire à batumsu bazo voir. VK ce qui OK na province na personne na Kwangu azana hectare ou azana ba frère ko ya lever ba ngombe soki na mboka na Walungu asa ba ngombe et puis na S ba bala na S ko na bala moi si na ba ngombe ça ko na ya ba ngombe ngombe par rapport à c'est quoi oh ba c'est la polémique oh maman nyankio dis nyankero agana na Rwanda sali premier descente na Rwanda asali badon ba nation na kasai balelaka balobaka bolobeli yango te lokwa tout le monde va pas attaquer VK. Bosali Vital Kamerhe. Bosali comment Vital Kamerhe? Non, c'est un faux débat. Akenaki. À part ça, bandeko na biso bazote milongo babi pourquoi bon tina nini oye apesika na mariage. On peut les kika epele bon to lo ba. Non, première des choses bangombe non ils ont bangombe ya gouvernement te. Gouvernement na biso ba boko la bangombe te première des choses. Deuxième des choses Vital Kamerhe. Kabe ya mwana kino a préféré ko pesa ils ont bangombe parce que na est kuna ngombe c'est le kopamba et puis cadeau au pouvoir c'est bien on va moi na rendre comme directeur cabinet de l'état ils ont moyen pesa 30 ngombe et puis comment yango ezobunda maka côté bato bazonio comme trône est ngombe c'est le kopamba tant maman Denise asaki ba dans liboso na S bolobela de point c'est pour les midi pour la société pour nani maman Denise Nyankero ni nous okotaka kombo ya première dame maman mais bien comment Vital Kamerhe pourquoi qui apesi cadeau ni na Rwanda 30 ngombe oh ma Denise asaki na Rwanda bolobela ngote ka bo comment Vital Kamerhe biso na ba Rwandais to bongisa na biso déjà to comment bande quoi il faut me le remarquer non RDC République démocratique du Congo dans 9 pays frontaliers na biso nous sommes obligés il faut la bon terme dans un pays pays na biso oiza Rwanda te quand même Rwanda o basaka na biso Rwanda te quand même omoni mongunya okoki mongunya na ote apa kwa tayi mongunya il faut y bien le lena il faut kabele ba 30 ngombe il faut misana ye il faut koyeba bien après lobi ndo balukeli to ba bongo discours amona mboka Vital Kamerhe tant pesa qui est maloba na kata salle avec non Rwanda na RDC to na posa kimeza na mboka na biso tolingi bato bakufani za mwa robe na kata salle bato nyonso bautaki libanda ya mboka Europe Asie Afrique on a posa kimia na RDC posa kimia na Beni kimia na Goma kimia na kata Rwanda eza maloba oyo alobaki tout le monde
ils étaient satisfaits de Maloba au VK à Loba. Donc, dossier à Ngombe, ils ont faux dossier VK à ça va faire à beaucoup la Ngombe, Ngombe est un gouvernement, gouvernement de pays en Ngombe, VK c'est un cultivateur déjà à ça rapide. Est-ce que OK déjà dossier moko ya jet privé ya moi mboka Vital Kamerhe est-ce que n'habite ceux qui qui en Barbie pendant une année où il y a fandi bois commis déjà dans avion et a commis déjà alors PPRDP abi azoté les milengo ba makambo vraiment il faut qu'on lande là ba makambo wana nyonso n'habite ceux qui au copier sa message ni na ba tutu ba hotala ndenge PPRD azali pe côté les mele puis ba te belé pe bazali côté les mebino surtout vraiment ba lobby il faut ba mon identité il y a Vital Kamerhe na habité ceux qui to ko kolobani place wana ndeko Martin na kolinga kokota na polémique était na vie privée ya mwana mboka Vital Kamerhe te omoni me ba musicien na biso na mboka ya certaines personnes ba jet na bango biso ba soma ba jet pe mwana mboka Vital Kamerhe aza oyo aza icône na ba toujours azo mériter ba respect belé azo mériter ba to aimer monument ninga aza vivant tous amuka kokufa te que non batu ba ko témoigner bola mo avec PPRD quelque sont dans une coalition avec eux basant les soins à cette société tu oublies le passé na bango moi na mboka fati président public on ne peut jamais fouiner dans le passé donc PPRD va les soins à cette société par rapport à la coalition autour na bango autour na moté mais moi je ne peux pas entrer na ko kotate na kati ya vie privée mo Vital Kamerhe so kaza na jet azana na titre privé aza mutombe zapi ceux qui vont jouer bazana yango ceux qui vont miser bazana yo mboka Vital Kamerhe so azana mabeza mais lelo ba activiste ba lobby alors sa identité na plié par rapport ko ba ceux qui azali moto kolonini na ebité ceux qui yo kolobani par rapport à réalité ya makambo ba moni ba tunsu ba komo douter misu ba komo ndima alors ça vraiment identité na nde bango bazolo Vital Kamerhe c'est un Congolais maman na aza vivante maman Alphonsine so aucun na pigeon beaucoup de maman ou aboti Vital Kamerhe moi-même dont je vous parle je suis témoin oculaire au dans longtemps la classe na ngai justement en 2001 na kutana kama l'un de ses collègues batangana préfet Pango Wili Pango na territoire affiché na kutana témoignage pour na VK à l'époque tango basala comme Mobutu saka monérisation achanaka monnaie VK utaka voyage après ça qu'a préfet na biso à l'époque mbongo pote a présenté examen d'état donc on a ils a faux dossier ils a faux débat batwenga banga basali mo Vital Kamerhe c'est un Congolais autre non azam ya walungu papa ne sakufa maman ne aza vivante azan ça on a pour ça qui tout bêta masolo ya Vital Kamerhe à la prochaine tokoya bena kwa na ko déconseiller qui est Vital Kamerhe parce que 2020 ne on a déjà année où ya action on non ça ko ba mabe avec tokoleka c'est plutôt Koloba. Bokoloba babi côté ba misala ba travers ba oui c'est comme si bozo ko engager battu vraiment autant sous ce gouvernement ils ont fait ça meeting de wana te balobi kaka bino INC Vital Kamerhe ne vraiment aza ko sala kaka biloko wana na lingi juste au clairci bino par rapport au clairci battu par rapport à makambo wana le commentaire omoni et le moko so ke na présidence beta mikono tamola bena IDPS tuna bango INC a combien de conseillers principaux? Même IDPS, c'est non, Martin. Qui est la présidence, qui est la IDPS? INC a combien de conseillers principaux? Nous avons seulement 2 conseillers principaux à la présidence. Il y a Madame Kokubwacha, Asimbi, Azali, na cellule juridique, et Nazali conseillers principaux. Nous avons papa Nabiso qui est trésorier général, honorable Bampouric. Il a comme directeur de cabinet, il y avait P. Mayo, Yende, avec les conseillers principaux. Ok, il y a un collège des avocats. L'INC a moins de 25 conseillers principaux, à moins de conseillers. Il n'y a pas de collège. Allez demander. Mais pourquoi toujours taquiner Vital Kamerhe? Mais parce que l'INC, c'est la tête qui fonctionne. L'INC, c'est la tête qui fonctionne. Pendant que les autres sont en train de passer leur temps dans les débats, les réseaux sociaux, les polémiques, mais l'INC, tout dans le labo auto-fonctionnera, tout réfléchir par rapport à partir de par rapport à pouvoir bourgeois, par rapport à pouvoir l'INC a ça pour réfléchir. Il y a un monde qui est VK, Batoza et bien à ta présence. l'INC a aussi comme un ministère. Nous avons seulement 6 ministères et puis 2 vice-ministères. L'INC en a combien?
Et ça faut débat de Kunangai, INC, tous les billets de la présence. Bandé DPS va se belé. Mais bon, on va pas mon clarté vraiment. Mais battre dans la biso Kabou, il y a des secrétaires général, la job battre dans présent, Jean Kaboun. Président IDPS, et c'est Jean Kaboun battre dans fait quoi. Fait qu'à des conseillers principaux dans la présence. À ça, moins de 25 dans le collège à conseiller. Pas un retour. Les années qui sont nées, Maël est né, autres c'est la moque année, il y a au moins non, INC basé Billy. Mais INC, on a ta présence, tout ça, mon quai. Toi, minorité par rapport à IDPS. Alors, Boza Mouké, alors, IDPS na INC, toujours, guerre, ils ont la carte, dossier moko, Bazolandela par rapport à discours au Kaboun à Lobaki, Nasir à Lobaki, UDPS, Bazali Seko, Naseko, Timokolo, Yesu, Bakoya, Monique Bino, Botake, Bango Sali passe alors, Balobi, Bangope, Bakolandela Bino, on a Makambu, Bino INC. 4 moko a répondu qui bango donc il s'allie vraiment pas si tout le monde qui bino na bino déjà moi affrontement wana les autres là donc abunda lobaki IDPS ba kolonga pouvoir tim kolo yesu akoya mais tout le monde bino pe bozo tchali baya pour na 2023 na éviter ceux qui européen ça au message no ko ba pona. Merci pour la question na omoni batfo eloko moko si Kabila est militaire auti na front auti na zamba na ba pété nyonso pouvoir mais peuple a tellement Kabila a tiré à pouvoir à toute sa constitution. L'IDPS avait milité non pour la démocratie au Tanamoko. Mais comme le seul Kabila, ceux qui jamais Kabila non que Bakozana pouvoir Timokoye Sokoya. Toi la constitution, constitution PSI parti des mandats, mais il ne faut pas oublier que non il y a un accord. On avait signé, accord, on signé un accord avec Bezali. Oh, c'est clair, tu auras non, tu auras non, bit c'est non, INC, à soutenir, IDPS, à soutenir Félix, Azwa, Kibokonzi. Premièrement, il y a moi. Après INC. Bissot, tu peux IDPS, pouvoir le IDPS, Azui, Kibokonzi. 2023, et c'est un accord, on a essayé d'accord, il faut payer IDPS à soutenir INC. Yo, quand ici, partir dans le monde, ou bien partir dans le Boka, à une belle élection et moko. Il dépend de ça 32 ans d'opposition pour pas te tirer la coupe question se repose à pied. À toi de bokonzi. De le Vitel Kamere à 5 milliers à ce ni DPS IDPS bokonzi. Kaboun piton. Jamais Kaboun non Baozatinati non. Jamais Kaboun les a pouvoir, les a pouvoir autant le cheval, ils se le ligne wana. Je sais que non mon porteur accord Aérobia. Batebia mi balé, ils a mon mboka Fati na mboka Vitel Kamere. Nous les autres, que ce soit les Kabouya, que ce soit les Kaboundi, que ce soit les... Il y a une deuxième personnalité dans l'Assemblée nationale, donc il faut balander la bino. Mais c'est la démocratie. Comment ça veut dire que non, Fatia a révélé la constitution, Fatia a révélé 3 mandats. Fatia a 4 mandats. Non, ça c'est purement les pouvoir et ça va nous sur IDPS. Mais j'ai dit que non, pas pour santé un accord au signal et Robia ils ont dit que non. Félix a bêta mandat moi quand il a bêta mandat moi réseau autour de la wana. Constitution na biso et PSI président République face à la mandat moi article 220. Donc 2023 un accord au Robia. Je le dis, je répète que non, il faut moi vite la meilleure possible. On a caché au Kabouana et qu'on a sous-souté. Non, toi na kata cache. Mais par exemple 2023 par un pebino mais il faut poser quand même na boyoka. Tozali la mutu moko. Tozali bon moko yango moi mboka vite la meilleure année passée à sangisa qui de so politique nationale na biso. Asalaki mokanda ba asalaki makomi o essayer to ba ko restituer et cache. Parce que mon cache dans des autres belés dans la boulou yeki. O ya leka na TV asa déclaration na ndenge na ye. Yen ça déclaration na ndenge ne communautaire boya ba sa nzete balo ba ndenge na bango. Ne mo vite caméra à sala qui réunion na direction politique nationale to combien ba notion IDPS essayer to restituer. Est-ce que Makambu IDPS balobaka secrétaire général à IDPS ou bien président il y a IDPS Jean-Marc. Est-ce que le président de la République peut aider pour tous les gens qui vont boire bino peut bozongi seli bango timu koloé so roya yo peut koto bilenga pouvoir na éviter ce qui président Félix Tshisekedi peut aider makambo il est kaka yo peut IDPS pas lobaka président de la République aza des institutions
Mon DPS est allé. Bien que Aza Oyo a eu pouvoir dans partie DPS, même si tout le bela, vous êtes DPS, ils allaient Jama Kaboum. Pas allé vice-président de l'Assemblée nationale. Soit allé vice-président de l'Assemblée nationale, ils allaient sa coalition à cash. Parce que Félix Atira qui est moko isolé en Genève, tout le monde, qui maquille, Atira qui orphelin, Vital Kamerhe, il s'est humilié devant l'UDPS pour te soutenir mon amboka Félix tout à qui beaucoup d'aller là. Ce qui fait qu'à boire même soutenir Félix et soutenir la cité. Mais le a présenté. Mais le a présenté. N'a pas force à Vital Kamerhe, n'a pas énergie naïe. Donc pendant que l'UDPS soit dans la base de moins respect envers Vital Kamerhe. Baby oyo Vital Kamerhe azali. Tim Koloye Sokoya wana vraiment donc. Wana ezali. IDPS bayaka na Martin, wana ezali wana ezali elenya pouvoir. Omoni mutu oyo uti na opposition. Ozi pouvoir sika. Elenya pouvoir eseno osanemo. Tomone Kabila, Kabila azali bokonzi na 2001. Aboya ke no 2006 a okendete. Fena wa sala na bete demanda. Kabila kete. E bosko yo un civil. Bosi pouvoir non pouvoir na pouvoir non ndeko ngai donc ndeko na biso ne DPS qui se tranquillise que so ba babi que non au team ko ça ko qu'il se trompe au monde a mo déjà mo drapeau ya INCP bali bakata yo côté la kana émission wana mais yango ba réalité ba makambo yango ezole ka déjà ngai moko na zala kana lettre point pepaka non na biso président Jean Makabou na boti kaka ba bi force Vital Kamerhe c'est pas n'importe qui mais le lobby team ko le so ya lo Vital Kamerhe azali partenaire particulier ya Félix. Au monde accord, il y a Kenya, Aérobia. Je l'ai dit et je le répète. Ce n'est même pas ni Kabouya, ni Kaboundou, soit ni secrétaire CG Mayo, docteur Célé. Non. Batami Balé, on va vendre, on va balé, on va porter par Sola. Veka, on a bien demandé. On a surtout la Nabiso pour maquiller les Pour les gars, on a une IDPS, pour la néanmoité. Les seules personnes, les deux personnes habitent de Sénamien. Il faut que non, il y a un accord au bassin à Kenya, Nairobi. Accord en Ezali. Que Fati obeta manama Fati sina corona. Kabu ya zalarate, Kabu na zalarate. Na INC ni maître Mayo zalarate la sina ka corona. Doit ni ana kisasa. Dossier à yoka base. Lettre la signature. Il y a des personnes qui sont boka. VK na Fati. Malgré ce que ça oyo, ils ont pouvoir rester dans le monde. Au moins portant, Fati a repéré sa mot d'ordre, VK a repéré sa mot d'ordre. Point barre. Alors merci vraiment Bisoto Zakaka, Bisoto na biso ba solo ya likambo donc 2023 soki nzamba sungi tozaka na mokilo po tokozalara po tozaba na nzambe po tokoxipe 2020 tozana toujours pona ko tala kaka kozwa ba image nani arobeta muninga nani azapona mboka na biso po abungsa Congo na biso. Alors lisolo ya mon ensemi oh vraiment lobby pe déjà na président sortant biso Joseph Kabila a kende libanda afanda 3 ans aya atonga na mboka na biso. Alors oyemoko vraiment azo komi pesa président ya République démocratique du Congo na ebité soki message ndoko pesa na bato tout ko ba Hollande biso partout dans le monde. Ndeko mate omoni ndeko ni mon ensemi ndeko sala pasi mingi. C'est-à-dire que c'est tombé en montant à la Liboma. Et puis je pense à la Liboma. Parce que nous sommes tenus à Popa pour déjà, je n'ai même plus le temps pour la nette que non, pour le que non, et moi, Kabila, à qui Libanda, à ça va faire, et puis Félix a Pessaé, et pouvoir le 8 janvier, à ça remise reprise dans mon amboka Félix. Donc, à ça des théâtre, à Luka et Sobé, à Luka, et on a vu ça, pas dans ça. C'est quoi c'est pour ça là? Vous êtes déjà purement théâtre. Yo namboka na biso bien. Autre là déjà, toi il y a 2000, 2020 déjà. Avant Occident na pouvoir beaucoup na pouvoir, nous aurons la voix à l'élection. Ça va la pouvoir. En 2023, à la candidat, ce peuple a coupé ça est pouvoir de ma président République. Madame et madame tu répètes encore à bimi à gagner cash. Ou pas gagner biso na coalition FCC. Mais c'est mon amoka et mon ensemi a échoué. Animapé, mais comment yo osé pour se proclamer comme président de la République? On moni yo concept so passe ni azan la chance parce que mon zambo avec non na manana e ba kokanga ba prisonnier politique ba kozalate ba journaliste ba kokanga ba ngote ba biwa aner ba kokanga nyonso yango moni ya mon ensemi a kosala mais tant que ya zo mona clarté ya zo mona
je balobaka libala wana ezali ezobakisa nango eloko te na mboka na biso yango abiye ata bavote te boye ami commissionné président de la République pour asunga mboka donc Martin na mboka avant ma président beaucoup ma président il faut pas nommer yo et il faut ça la botte to na élection il faut na élection peuple appelle ça yo pouvoir pour te comme président mais ce mon ancien à se proclamer obi na bibé comme mi mboka na biso na code pénal livre D et le mon ancien Masali c'est une infraction mérite non procureur général elle va conditionner pas kangai mais azan la chance parce que Facha non 2020 na mananae premièrement il y aura plus de prisonniers politiques deuxièmement ba bureau aner il fait kangama troisièmement quand je lui c'était deux mois mon ancien pour ça la théâtre donc mon ancien il faut le médecin ben ba traiter mutu nae ben ba soigner j'ai compris dans sa tête il est un peu de caca. Alors, et bon aussi que sécurité au bazarane ensemble tout le monde a balata la baplé bangunyo so est-ce que mboka na biso République démocratique du Congo ba ebipé ba gens o sécurité na wana beko ma pour tout le monde yango ndeti ba likondi pour ba donc pour ça publicité ba société zaratel mais bila sécurité o ya wana to ba raté soki ezalara ya mboka na biso o bezara ya ndenge ni omoni bato mansa bana bango bazana tout d'abord un bazaba ba depth na e ce sont des milices parce que qu'aujourd'hui d'avoir déjà plus de 150 personnes en Kachanda nous vendre dans bango ba da milice déjà tous les milices c'est dans est c'est dans Beni Butembo par-ci par-là mais na Kacha ville de ça mon ancien maza milice na Kacha lopango na e ba tu vendre dans bango donc baza ba depth na histoire handicap te bindenge à la prison histoire handicap te ba ne ba kufa jour wana il était évalué na Katia non sécurité comment eza makasi donc azana secteur makasi azana secteur makasi to donner les églises ya bundu ya Congo église des noirs basa ba depth na e o peut-être ba doraka e eza ndenge na bango mais eza déjà ba milice sur azana kati ya mpongo ya mwanansi. Alors merci vraiment donc to continuer l'issue pour kalaté tout ça déjà cogité alors inikin pour vraiment ba la marche pour na ba frais académique na éviter ceux qui message pour balobi classe ndé bon moy il y a bicho surtout autour ça na République démocratique du Congo moi message au pesa pour na ngo message ça que non omoni na monde to lega robe ya koloba il faut que ba communiquer message voilà na ko condamner ministre na biso oyo Thomas Luaka communication na ezaki malami makasi kolekate parce que ezaki manque il y a communication envers les étudiants, na professeur na Inikin. Parce que l'air ministre a fixé qui misolo beko futa frais académique 162 000 francs congolais. Yei ba mo mso sengaki il faut ba étudiant ba ko futa mbongo wana. Ndo moni tango université ba professeur ba zimbongo wana ba kisi ndo moni ekosala parce que na kati ya mbongo wana eza mbongo ebele so ba frais académique eza na kati wana ba frais moins composé na kati nde ekopita so 400 combien il y a plus ou moins 250 $250 mais ils ont qui manque ya communication au ministre Thomas Luaka Los Angeles azangaki olobela ba étudier ko ba communiquer devant étudiants sur mboka na biso ya moni et ko se flatter dans journal lelo. Alors merci vraiment donc Douglas Toulengi moi point moko il faut na tunayo pour Martin Fayulu Madidi bah tout au salaki tourna salaki na niveau ya bakwilu alors pour la bancarisation du pays na éviter ceux qui regroupent sa message nini on est de konangai Martin Fayulu c'est un député bien au matin on ça Martin Fayulu Gazimi pour les Martin Fayulu c'est un député aki mbiye moko ndenga saki mpiaka na triomphala mona ko sala mpiaka na Beni de traiter ki mimbango ipaba ngwashi ba soutenir no mangina oui azana bien na le ba fa na mboko fa la c'est lié lukunga Martin Fayulu ça il y a lukunga et puis na liste lukunga parmi les 4 premiers il est même pas parmi les 4 premiers donc Martin Fayulu aza oyo moko na ba toujours aza député il y a lukunga c'est monsieur c'est un impulsif Fayulu aza député soit la proposition na e na kati ya Assemblée nationale azomona clarté papa bobotole ki bokonzi ndenge ya lobaka bobotola aza
si siko président eli donc yango moni population ndelo balingi et peuple lingi quand même au moni peuple ezoyamba Félix peuple ezoyamba Tshisekedi peuple ezoyamba Kamel les a peuple moko 2023 musika te en 2023 au président soit vous a combien de fois soit à terre balkanation ya mboka na biso est histoire lelo depuis les années en tout cas des années intérieures bana bakoko na biso bana bakasavu balumuma Mobutu mboko ezali na plan déjà ya kokabola yango déjà Mobutu atika yango mais ça n'a pas tenu Kabila qui plan oh c'est déjà et ça l'a déjà mais il y a aussi que non peuple congolais tout élément tout soutenir mboka na biso tout soutenir basoda na biso ba kosuti manga ba kufa pour loko ba teresa kapangala ba kufa pour na mboka mais balobela bande kona biso ba mamadou nala ba kufa na front pour na mboka na biso yo le Congo ne sera jamais indivisé et que le capitaine mokolo moko te attends 1 mètre carré mboka na biso ba kozwaka yango te parce que on a toujours unis pour se mobiliser derrière FARDC pour te soutenir bango pour te bien moko mambele so ndamwe kenete bazwa yango pété attends minele basali pe na bango mais ba ko réussir biso te parce que peuple tous a unis to côté au moins porté. Alors merci Douglas Toulengi au Azali 4 ya INC ya parti ya mwana mboka Vital Kamerhe Azali directeur chef de l'État Félix Tshisekedi donc lelo to yambi Douglas poto mekempe kosola alors to komi na suka ya émission na biso na ligne juste opesa message moko ya suka alors 2023 vraiment tozali kozela po bosela biso ba film te bosela biso ba théâtre te po bete biso ba soki ba nini te tozali pona ozala pona souci ya mboka République démocratique du Congo. Moi message muke na bande ko tout ba tala yo po to komi na suka ya émission na biso. Merci Ndeko Martin pour l'invitation na yo Ndeko normalement na INC Ndeko mwana mboka Vital Kamerhe Azali président INC za o moko azo mériter ba respect belé ça dossier atlantique. Tout d'abord c'était tout hasard va faire mener belé à beaucoup la bangombe c'est cultivateur et puis couper sa tente Vital Kamerhe c'est absolument rien donc bah toi tu vas salir comme on va Vital Kamerhe so OK précisément na Kabuba dans province il y a pas au moins on a fait 400 hectares belé et puis ça va fermer bato utaka mboko territoire afeshi ba utaka lobo ba utaka maziamu mukoso ba ko tira bangombe ba ebi ferme ya Vital Kamerhe donc ça mutu aboko na bibone donc ba tira dossier ya ngombe et puis ngombe no tepena gouvernement pété tango maman biso Denise asaki ba action na Rwanda mutu moko lobela ki ngo azati mila ne so ka sai ba réclamer to lo basko to ba réclamer ki to lo bela basko ba Denise to lo bela to maman Denise pour mettre d'ambeta parce que agno ça don na Rwanda mais bolobeli yango te bokangi minoko bovandi calme mais balesi bino miel mutu ala commenter bolobeli yango te mais comment ce moment Vital Kamerhe a une invitation ya mariage à mutu et comme ko sala polémique na mboka na biso to tika pote malikunya merci to tika pote malikunya 2023 eza année yo peuple a aux résultats ya fati a aux bilan na 2019 oyo to bandi 2020 donc to sauter malamu 2023 ce ya ba 20 oyo to zo kipe na biso yango te malamu ay mboka na biso Congo donc Martin 2019 au moins ki lolenge bato bakanga les politiques bazona au moins il fati ndenga utu ko matisa salaire ba fonctionnaire so ko ebite ba enseignant ba plus de 190 000 oyo tsela ko sama jambo kana biso 2020 c'est année action est-ce que bi ke ba soudé belé na mboka na biso ba biloko ba ba ko pesa bango yango to tena ba soudé misu na nzela boye ba tikali ko zo yango te alors merci tozalaki na ne oyo ya kotia présidence en place 2020 c'est ça année yo chaque moko akosala akosamaka soleka numéro ya contact eza plus 43 84 380 25 63 on bandela ngo po sala bien numéro nanga ya senzali 643 84 380 25 63. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence. Merci na Pablo Sita, l'économiste. Merci na Guy Mingele. Merci na maman Anto Aluta. Merci na Voldi. Merci na Derek. Oh vraiment, bah sungi ngai, baza vraiment na sima ya caméra kuna na régie. En tout cas, posa malamu na ma mission TV, tozana toujours pour nous l'accès à l'actualité. Mon conduit oyo akosela mboka bien, toza toujours na sima na pour te accompagner to linga mboka na biso ndenge esengeli. Merci na ba diaspora tout o bolingaka
mboka na biso République démocratique du Congo. Douglas Toulenge, merci na ndenge au pesi biso temps pour tout ça nos émission dans ma mission TV. Merci de Martin équipe mobile mission TV. Merci Otikama. Ma mission TV, le miroir du monde.